stade wana mbandaka façon buka oba chérie tala boyo kango stade wana mbandaka na bende na basanku so boyo kango bana mbandaka zelanga bana bone boku wikela tada bozela zelanga bongo ekonda basanku so bone na besale bone zelanga mboyo girambo bocha baswiche nanga tisekeli mikele bamongo ekonda boku wikela lila bali bakata kuraja ke joso lila bali bakata simo yikamba lila bali bakata zela dira nombo lila bali bakata ko boja ko nano hengunda nkema mosongo iseke manga osowa bokombe lila bali simichele na yezala se motema no nyokolo na yonga na lomna ni maître tenoi pesanga ta bolingo oya science oyanga motema si epona yo fali lela yo papa na motema nanga momeso fali moi je t'aime mon balaba famille aigle chignela moi c'est toi tant soki yoko bomanonga lelo fali masimite nanga ezala se motema no nyokola na yonga na lomna ndima traité noir pesanga ta bolingo oyo yayasa yesi epona yo mama banda bomwana kwa nzambe dia changa dia catch na ngai deja ki mission na ngoza fali puis famille na ngeza fali. OK. Na soma c'est bien aigle bana droit chemin. Isema lobina bankanja kameta kwanga bankanja kamati yoko lunga ngabete njamina yali mokisu sko loko wane chikanga na mutu noke zamba bwe se asoma raduna mobo ya mabaya mutato fali pupa babina biso ba wera shon ba wera ba igo babina biso ba jibe babina to ba notala bango tout pour la polémique té sans polémique pour la ba époque wana ni benjo ota bien aigle ota bien fali pupa droit chemin kangi chéri fini kangali puta mama masusu dena kolinga kaka yo ataboyo baleki ona bote OK bien samba bo sentimake bore beta makosi sei pupa ya boss ya domo bata mama lele mama bonne nuit mama lele bonne nuit mama mama merci vous plaît lumière ini napenda kumite fali na ndenge na bamboka na bandenge nanga na mitaki na komi fali na bandenge na bamboka kuna pe na yindi sepe ngapi fali donc ba benga ngabo na bandako bakwanga mutakendaki ko peshe mbisa pese ngambisa bado yembele ko bina mutakendaki zamba bominya mabenga na feti na balobi ni la jume loko et motiver ngape et bien sur courage il faut que mon aga fali ozopo bapela bandeko no musu ba musicien intéressé pour y aller en Canada. Il y aura été important à l'époque pour la carrière. OK. Pour la carrière, Zaki peut couper sa force ou si il peut couper sa mona quoi. Soit pour une question, on répond l'état qui passe à papa Nangai. Après ça, papa Moroboé, ma lumière Moroboé, c'est qui peut qui n'a pas époque on a peu bien. OK. Mais c'était mal les Canadiens, bien à boya Yorobo, bien à film à boya Yorobo, Simbati. Parce qu'à l'époque on a peu, moi l'ipanae. Moi relation ni mbale message de paix souvent ngapé OK nani gaya nani gaya makamune ngekenda nokole kana tebe ndeni yoroba zama be yorobo no simbati nokole kana tebe tege na boya shama be na boya yorobo ube na boya mena ngasincha kapashi ayi pasali la bonsoir ba mena basincha kapashi boyebi bokaba fifisi wa Stone boyebi ba tisha kampashi ba fifisi wa ba mère nanga pour la polémique pour la débattre de sa sortie et me poto zonga comme ça ils ont na bonoti na la mboka na masuwa na ka komisa fali pour pas aigle le même na poto na ko ingratitude pour na poto yesimba te OK c'est ingratitude pour dire ka mboka so ba lokota mona zo ils ont ka ko bunda a futelinga nyonga miso quoi
ba ba rivaka ba teka mapango ba defa bambo ba koma a nga defi mbongo te na bomite na teki lupango te mais apesi nga facilité ko ma pote pe Air France ko na le kana te na boya fali c'est que na ndoki ya ba ba ki so mo ndoki belela mais do ivaya hey ma divaya fire 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 baby my baby baby ivaya hey ma fire 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 kota ba orgam me yo be tanga guitar yo na ba orgam no ga yo be tanga guitar yo na ka hit yo na ka ba orgam wana salama bien ye mo na guitar merci Fally Ipupa na so za pona petit Fally la kune zala na kata répétition quoi kati répétition jo ngule betaka moi ça to so en Afrique ko na Afrique za pona tala banjete banyama moi si ma famille mais bien normalement mboko fa déjà Europe mais ça nga bien parce que Fally Ipupa jutane a tielinga visa a compé poto a passé bien à 40 000 places mindele ba moninga bato tout ba nota ba monanga eza ba opportunité muto sa joga ngote ata ba star minga ba betate menga. Voilà mesdames et messieurs, bonsoir vous qui nous suivez de partout. Vous qui nous suivez à l'est, vous qui nous suivez à l'ouest, et ainsi que tout le monde Valère Namboga na biso et toute la République démocratique du Congo, na États-Unis 001 Namboga ya Patrick Bendera topesi Mbote na Belgique Namboga ya Goudros Botas topesi Mbote Junior Botas. Merci na banyo so ba pesa biso confiance oba c'était ko renouveler confiance na biso na kata Paris. Gendarme français il est là. Patrick Pete Bilamba Bazali. Merci na bandeko nyonso baza scotché na ba téléphone. Na ba ordinateur na bango et surtout to bossa nete bato bana na salon bossa la télévision moko mais na idée ya koyoka vraie matière. Merci Nabino hospitalité boko pesa biso na bolingo bozana ngo envers biso. Merci Nabino et merci aussi na ba invité na biso ndingi bazoya et to sali loko malgré simbité to yé dans le sou pour une deuxième fois. Merci na yo l'artiste musicien Petit Fally à qui j'ai dit bonsoir na unga na lela yo chérie. Mon meilleur soir chérie. Oh, moi je t'aimais trop bébé. Ah maman, ah Juniela, moi c'est toi. Ouna na lela yo Fally. Mon meilleur choix papa. Oh, moi je t'aimais trop papa. Ah Fally, ah Juniela, moi c'est toi. Soki yoko bomanga bomanonga lelo simitiya na ezala se motema no nyokola na yonga na lomna ni matrete noir pesanga ta bolingo oya science-fiction oyanga motema si epona yo Fally nganalela yo papa na motema nanga mome so Fally. Oh, moi je t'aime, mon balaba famille. Ah, aigle, ah, Juniela, moi c'est toi. Tant. Soki yoko bomanonga lelo Fally. Masimita nanga ezala se motema no. Nyokola na yonga na lona nina traité moi. Pesanga tabolingo, oh, yaya sa, oh. Yesi epona yo, maman, ah, maman. Juniela, moi c'est toi. Ah maman, bougez. Ah maman, maman. Bona Olivier Kamanzi. Aba fansa mundele. Lo. Papa la mère ya Ziza. Go. Simplice bata. Colonel. Bona ya Didi Kelo. Inspecteur. Sandrine Mushigo. Au. Mabela wichemeze maka moya mwana nangaye maka mabela wichemeze maka moya mama monike ya fafa fanalia maipro makosi se Ipupa les boss ya domo bata ora malele bonne nuit. Voilà maman, bonne nuit. Voilà maman, les bras. Voilà maman, lumière s'il vous plaît, lumière. Voilà maman,
benga Simo Ikamba, Ikamba, benga ya Simo Ikamba, Ototombe, benga Jeffy Bokungu, Bolobanyama, benga Abeda Shuskush, Abede, benga Bosi David Mangaya, Mama Fanny, Ango ya Davide, Dilumbe, Ango ya Ridilumbe, oh, Tsunami, Ango ya Mafani, Motema Pagine, Ango ya Mafani, Honorable Gilles Mounele, Bana Bwene Gilles Mounele, Ango ya Gilwando, Mboyo, Zoa Gilwando, Ototomedi, Aza Mama, 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 Babana. Merci. Bonsoir l'artiste. Oui, bonsoir, international. Bonne santé. Oui, santé très bien. Boni Paris, Boni Koto. Ouais, Paris très bien. Paris vraiment très bien. Net, tu n'as filmé quoi. Né papa n'a pas le net, tu n'as filmé. Paris, chien, j'aimais Paris vraiment qui tokos quoi. Ndino on est non ba jeune. Ba yambi on dengi na kata Paris. Bon ba jeune ba minga bien. Nga pena jeune le quoi ba il faut ba yamba pe bien. J'ai un problème à moutouté. OK. Naïba moutelo côté, nagafela moutouté. Voilà. Ba jeune ba minga bien. Voilà. Voilà. Merci na ba jeune yo ba minga bien. Vraiment c'est bato tout ya Paris, ça la ba jeune, ça la ba maman, ba sœur, ba coco. Vraiment moutunyo ça minga bien. État qui courageux, état qui petit courageux, petit fali de Bwende à Paris, de Bwende en Europe. Yo timbit. On va dire que mutabona ya Europe. Patience. Moussala. Merci. Voilà. De Bwende à Paris. De Bwende en Europe. De Bwende Paris à Europe. Europe voilà. Salut au bongo. Très bien. Na ba union so batala ko. Ba mono fruit ya courage. Ba mono symbole à courage. Voilà. Ba féliciter yo, ba honorer. Au web ça bango d'abord ni. Bon, merci beaucoup. Bah continuer, na ko partager, bah continuer na ko tala biso puis na ko encourager biso. Ngana na jana l'Européen bangote. Kaka njambe lango na sambela pona ba fan na nyonso. Na tshebo na maboko njambe ke njambe a protéger ba na misala. Apesa ba bonne santé, azana bango elongo po ba continuer na ko tala nga. Ba za toujours na makasha ko tala nga. Voilà. Njambe azana bango elongo et puis ba nyonso ba kabilanga. Na ba na yebite na ba na yebi nzamba azongtila bona misala petit fali courageux moko bimi akomi na Kinshasa amoni ba grand abeti moi quelques concerts pe na Kinshasa quand ça fali pour très bien pour fali façonner apesi symbole ya bato yo yalinga ka ba courageux oye moko pe l'artiste azaki courageux yango akomi pesa komi voilà très bien na kini d'abord to linga to yeba petit fali obeta na podium nini ya makasi na Kinshasa. Mais Stade des Martyrs. Na concert Fali Poupa Aigle du Cap la merveille. Excuse oh muto azana makambo. Muto yo asala musana ye na début na tu a comme place waza. À côté na polémique te, à côté na distraction te. Tu lo aza place waza parce qu'il ba kelo comme ça. D'accord. Le petit Fali a Bwende Kinshasa kombo ya Fali Poupa. Fala pesinga chanson mususu bo bazwa tele ba époque na chanson pesinga na pesa exemple na ba époque chanson pesinga mususu ya zwangote eka courage na ye njamba ba ki détermination na ye mais na chanson pesinga na concert ya munene nenga Kinshasa na beti na Stade des Martyrs mbala mon Stade des Martyrs non avant Stade des Martyrs bazaki pina ba salle mususu na betaki loko ba académie des beaux-arts. On a Fali ou bien yo mo? Ouais, na Aigle. Na Aigle tout. Ah ouais, on peut ça ba détail Aigle. OK. Le quoi ba académie des beaux-arts, le quoi ba chaque club. On va chaque club est très bien. Le quoi ba Fikin. OK. Le quoi ba Rotana quoi. Rotana ba place belle ba Pullman. Attends, na invité même présence déjà au côté déjà. Il a dit que Nazaya yi. Oui, mo remaki Ozayanga. Nazayo, Nazayo. Parce que Nazaya yi. Naye manaye mbate na concert Aigle so na côté de Galaxy qui aza mutunaye. Nazo ba chance belé na ba podium Aigle, na ba répétition, na ba conseil. Comment ça se passait na kati ya loge?
pour mata ya no biso nini obeta yo moko to yo mo pozala na mo groupe na yo batu ba accompagner ka non on est déjà monsieur quoi na mitu na jana aigle so na posa la groupe d'accompagnement non tango ya capable aigle lobi aigle poni lobi kete le to beta na chaque club par exemple voilà très bien na comprend question o mata na podium apesa ko nini batu accompagner yo ou bien te yo moko ye kaka yo moko prester bon na kanga moko kaka ba mission na ye ba accompagnanga na ye moko apesinga force apenga micro na yembe ba mission ba accompagner d'accord ibimissinga de petit fali d'accord parce que bon ba pesinga lumière quoi pour na jalo vedette petit fali d'accord voilà na podium mono beta banze mwanani yo moko ya aigle toujours non toujours aigle toujours Mobutu quoi papa de petit fali mokonja ba musicien mutalo ba ke belete mayoka trop. D'accord. Pour la inspiration, pour la musique, quoi. Il y a autant la bino, il y a autant la détermination, il y a autant la loin. Il y a autant la nasa aigle. Parce que m'en ça là. D'accord. Petit Fally Bat Baby, mingi na combo ya Petit Fally, ton vrai nom. Ba bazana ndako. Ton solo. Ezani. Ton vrai nom est Guillet Elese Njali. Guillet Elese Njali. Mais tellement banamboka bachanga Petit Fally de Mbandaka, Petit Fally de Bwende, Petit Fally de Basankusu, yango da kumwana tikala nango ba tina mbo benga Petit Fally. OK. Mais ba ba skokombo nanga vraiment o ba sino manga deva ba paraté. Peut-être sur le solo première vidéo au tala rapport na mboka petolo ba coureza non moi pas si moi télévision pesa rare. Voilà. Kota la télévision eza faut kende musika ba kilomètre na ba kilomètre kota la no télévision yo musique voilà il y a musique fort kota la télévision imagine liboso otalaka ya Fally o impressionnant ozwa kombwana pe osalela makambo Fally lelo ndengo komi bon pour na polémique parce que na époque on est trop bas CD quoi. OK lelo biso to côté na ba chance ba internet ya ba TikTok ba Facebook ba Instagram ba Twitter na époque wana ba bunda ba soufa ba kuma place ba lelo. D'accord. Mais na époque on est ba CD usumbi CD msum patron mo bo tisoki wapi na pays nini na mboka nini ayepe na TV ne mona ti ba CD ba CD quoi la musique botala mutu na mutao sepe na mission na lingaka ngati malikuwa na lingaka Fally déjà banda bomo na kwa njambe dia changa dia catch na ngai déjà ki mission na ngo za Fally puis famille na ngai za Fally. OK. Na somba CD ya aigle bana droit chemin isema lobina bankanja ubankanja kamata kwanga bankanja kamati yoko lunga bete nga njamina yali mokisu sko eloko wana etikanga na mutu noke zamba bwe sede wana nasomba radio na mobo ya mabaya. OK. Nasomba te na radio moko ya mabaya. OK. Sko na epoki wana pomo na TV bwendo zaki otama na njela bwe TV pamba okomo na TV lokola c'est ba kosa bisa ki ba distraction mais ça non bon ça non époque et ça non passé quoi ça passé quoi voilà to ko bon ma BPT parce que pe na passé to vivre qui le peut to vivre présent peut to vivre non c'est ça qui est important quoi voilà et ça présent et ça futur et ça passé non c'est ça qui est important et ça puis sur à tout ça là bana ba CD wana et motive nga mabe ba mona mi Petit Fally ba Petit Fally de Bwende de Mbandaka ini ngape na komi pe Fally na ndenge na bandinga na ndenge na pe bamboka na bandenge na nga na mitake na komi Fally na bandenge na nga na bamboka kuna pe na yindi sepe ngape Fally donc bat bo benga nga buna bandako bakwanga mutakendaki ko peshe mbisa pesinga mbisa bado yembele ko bina mutakendaki zamba bominya mabenga na feti na balobi ni la jume loko et motiver ngape et puis ce courage qui pona que mona ka Fally ce que me pourquoi là yeba skongela Kinshasa oui voilà malais Fally nanga Mobutu Fally nanga wa be pona azaka Fally poupa. OK. Ba azaka Fally poupa ne ba poka na Fally poupa pour la polémique be poka do nota trop Fally poupa
bavena biso ba wera Sean ba wera ba Igwe bavena biso ba JB bavena to banotala bango tout pour la polémique té sans polémique sans polémique pour la ba époque wana ni benjo ota bien aigle ota bien Fally Ipupa droit chemin kangi chéri fini kangali puta mama masusu dena kolinga kaka yo ataboyo baleki ona bote ok benya samba bo sentiment ke bo rebeta bo sentiment ke nga zelanga ngoba chéri zela zelanga wo sentiment ke benya samba bo me chéri obi ke bebe zelanga na ba époque na bita ke lelo nga ba passe bikikala quoi uba mami zela sikoto na kimongo nkana ompale Manolokango ya ompale hango ya Fally onemaki Fally wanja komba ompale yolela Fally ayonkole Fally Ipupa zambe komininga mabe ayonkole bokonoki mokene katutu balaba onkola ayonkole oba chéri zela mananga zelang est-ce que ça va? C'est l'ambiance. Oh ma chérie zela son atala ka Fally son akalisi n'importe tigana linga pardon oh ba mami zela ngwa Fally Ipupa mobala mafana pardon zela Fally Ipupa onema ki Fally wenza komba zela ngoya ba mongo ekonda bokuwikela lila Fally bakata courage ke joso lila Fally bakata Simo yikamba lila Fally bakata zela diro nombo lila Fally bakata ko boja kona moyamo hengunda nkema losongo isekema ngawe osowa bokombe lila Fally bakata oba chéri zelanga oba mom stadi wana mbandaka façon buka oba chéri tala boyo kango stadi wana mbandaka na bwende na basanku boyo kango bana mbandaka zelanga bana bwende boku wikela pada zelanga bongo ekonda basanku subwende na besale bono zelanga mboyo girondo bocha basutye abena Tshisekedi Miguel abena skuskush kango show mbangu okomi na Kinshasa omoni makambo pe belé to bango bana mona ngwe belé international mona trop to moni yo obandaki vidéo ba petite vidéo lobaka komba Fally est-ce que ça qui peut ba musicien mosusu ba toxika kio ba meka kio ba yeba peke petit mo courage alors ba komba musicien ou ya zape symbole ya mboka na biso ya musique ya culture nanzela okomo bimisa mwa mutu na kata ya culture ozo pe ba pela ba ndeko no musu ba musicien ba intéressé pour ya na kana bango bon na ja penya ba pelité OK parce que nana libongo aigle quoi nana libongo Fally mokonja ba musicien d'accord na ja ba pelité mais soki pe na ja ba pela na pe na répondre ka itaki kileki excusez soki na ja pa pera musicien moko na pe na répondre itaki ka leki d'accord abenga ndeni petit na encourage nga pe na zo sa bien grand frère mais le kana libongo aigle na oki ko sangisa penja ba good troté kena zo go na zo mungu na sangisa mais soki même tabenga na ningi a respect polémique débat distraction te petit na ndeni boulot kende na pe na to remonter pe na histoire na pe na ba bien boulot bien taka aigle mokonja ba musicien au pesa toujours force quoi na ba teke mise mo ka benga ba no pesa ba question mabe et ça et ça penya respecter quoi o pena propulsa ko pe mwandambwa ezala ki bongo master biso musicien onen comment ça ranani ete disney bité soko o edenga mutu na yemo ba loza na ne pa ekipoto yorobo yemta zoka yo ke ya memi pa aigle beaucoup teno na aigle Pana yorobo travailler à n'engini pour trouver mon pesala ma tout fait tout flamma tout beta ka histoire na yo ah non solo ça kala na yo non oui et ça va venir nga chama quoi voilà va venir nga chama voilà ba parcours na yo ezalaki n'engini bon beaucoup tena yorobo et c'est pas ça comment pour ça que na label na et c'est pas ça comment bon ba toti ba japon njila Fally quoi so mutachelinga poa
moi des pas 3 présents on Angela Fali grâce à Njambe. Bon na boya mutu te na sala ki fier non. Yorobo azai pas important époque pour na carrière nanga. OK. Pour na carrière nanga azaki pe couper sanga ba force ou single pe ka pe sa mona quoi. So pour tunga question on répond état qui par exemple papa nangai après ça ba pas moro boye moi ba lumière moro boye pe singa ki pe ki na za époque on a pe bien. OK. Voilà. Vie zana okaka et moro pe bon moi ba marié quoi mais c'est la famille voilà. Que Yorobo anoko métissé avant bon anoko qui comme mélanger bino ko sangisa bino na artiste mususu. Okutaka nani na ndako ya Yorobo bon déjà vie privée mususu. Vie musicale to so la. Ah ouais non comprendre moi. Artiste ni okutaka na Yorobo na kati kuna. Bon avant non na jana Yorobo so gele nation na kutana na bato ebele na yeno. Ayo boye bitoko tanga ba kombote parce que ba pena ba niveau na bango. Toko tanga ba kombote parce que ba niveau na bango pe na ko taper na bango moi mbote pe moi quoi mais na ko tanga ba kombote parce que ba za ko la producteur moko asala ma tellement pe ebele na vie musicale pour na polémique ti. Mais papa ya mambo kilelo kilelo comme vitesse trop. Moutina na posa à contrôler ma amnae. D'accord. Moutina posa pardon excusez moutina na posa aye bazo sala parce que toko là to ma beba responsable. Bientôt papa. Voilà très bien. Toko ma beba responsable, toi bien na famille et ça be ma beza pe faut au fani si peut bien avec le place ils bien été. Place ils bien été. Mais c'était na le canal TV na boya Yorobo, bena finga ma boya Yorobo simbate parce que n'époque on a pe moi li panae moi relation na mbale message pe sunga ngape. OK. Na ningi ga ya makamune. Ngekendaka. Na ko le canal TV ndeni Yorobo za ma be Yorobo bueno simbate. Yo ape na bakina pe balinga pona ngape. Ngabe na bena batu balinga pe pona nga. La vie c'est comme ça. Dès na mona ba venanga chama ba époque ba soutenanga bande moko to ko beta ba lisolo te za ba vie privée mususu. Mais na ko le kana TV te na boya chama be na boya Yorobo ou be na boya mena nga sincha kapashi. Aye pas celle la promotion. Ba mena ba sincha kapashi boyebi. Loka ba fifisi wa Stone. Boyebi. Ba tisha kampash ba fifisi wa ba mère nanga. Kwa pour les te pour na ko du débat et discussion. Et mo poto zongaka. Comprends l'équipe na TV moi dédicace et ça la fait on peut bien motiver pas motiver place à vraiment reconnaissez ça la vie c'est comme ça ils ont na bono tina na ba mboka na ba masuwa na ka komisa fali pour pas aigle là mais minga poto na ko ingratitude pour na poto yesimba te. OK c'est ingratitude poto za ka mboka so ba lokotambo na zo ils ont ka kobunda a futelinga nyonga miso quoi o ba riva ka bateka mapango ba defa ba mboba ba koma menga defi mbongo te na bomite na teki lupango te mais apesi nga facilité ko mapote pe Air France ko na le kana TV na boya fali c'est que na ndoki ba ba ke so mo ndoki belela. Félicitations na bato belé bazo komela biso bazo loboza très reconnaissant na bato tout batyo coup de pouce pour comme lelo au komi et vous êtes toujours reconnaissant na moi. Ils ont ba boss ba Bedachou ba patron Bedachou ba Simon Ikamba ba boss David Mangaye ba na ba Tshisekedi Miguel na otanga batu na ba biro ba mère nga Fanny motema mama Gilles motema papa Gilles na otanga batu na nga lelo atana komi danger na ko ingratitude pa batu na nga kala te ba lokuta mabe ils ont la nazarana na mère palais presque à la mignonne boyibi na ko ingratitude lelo na juste succès betanga moto kinabo sana presque à la mignonne ils ont ingratitude parce que binga na elo côté binga ka petit moka zo bundana petit moka zo sala ka kombo afali akuta na rien ce que le mena le succès juinga pote juinga na koma na choter moto non et c'est pas bien il faut na toujours reconnaître à côté à moi aussi et à côté entourage na ça toujours tout droit et à côté fali na ça toujours tout droit tout nos question côté ya maleme parce que la vie c'est comme ça si to koma pena na Europe yo mo voilà première record na fali na me marayo et ça la rende nze muno yembela to bokutani na fali yo ubaka wana na moment no sala rende bon na joka na attention premier bana kutana parce que moto reva déjà kutani faut attention pourquoi yo baluka na mabelo kufa mso kufite ba bokelo mai papa telema ko baba no bondela yo mais so ko déjà
Bata ba bonne mo sok pe qui déjà tellement monta quoi tension. Les amours bébé bébé nanga wo ni jama baby. Oh ninja my baby Mozabana Halaki wanyu seye fali isma Halaki wanyu seye fali isro Ningagatango simaka ngaloketo Halaki wanyu seye Love me Dingangaye with me everywhere give it to me je t'aime hey baby Ivaya me go Ivaya hey my Ivaya fire my baby we Ivaya hey my fire hey baby give it to me. Hello, je love you. What's up, bon? Sko na kota ba organ, obe tanaga kita. Na kota ba organ, me yobe tanaga kita. Yo na ba organ noga. Yobe tanaga kita, yo na ka hiti. Yo na ka ba organ mi wana. Salama bien. Yemo kona kita. Merci Fally Ipupa. Na so japon petit Fally. La kune zalaka. Et ça là na kata répétition quoi. Akati. Répétition joue mbule betaka. Joue mbule betaka na kata répétition. Betelanga kita. I love you. Hey baby. Ah na kota ba oga mama B. Banda mais yobi kita hako azo accompagner ngaga la vie c'est comme ça vraiment encourager nga trop Fally Ipupa non tango c'est visionné pour beti ba orgame c'est sûr ka lo bake encourager nga kaka ma yebi ne pe ko yemba te ba beto courage ako ba teki bo bingane bo bete non encourager nga kaka OK l'action que na travail sous dire OK na yeba comme oh non luka Wana zongi pa. Ah, mina mabeti encourager nga kaka. Na courage, na yeba o na osala. Yo pe ba organ pe comment mo pe na passe. Papa ya makambo. Et tongo bosilisi na ye. Ozongi parler na quartier. Ko ba tutu ba yebi ko. Ta ka ega poster nga déjà na quartier mo bimanga ko mi eglete. Ninga quartier mo bulu fala poster. Fala poster. Et stade d'espoir maman. Pour mtu nobeta déjà succès na mbandaka mère dia soka dia ninga yoka ngana zana egla ko ya kadecha mère baluka ba 12 fois abaluka ba 12 fois ba maleki ba men ba baluka na mabele esengo quoi parce que ba dia ba revade a Fally Ipupa aigle ba mona esko ba mona dia ke mwana banga zana papa OK faut jamnya ba tension ya biebe kuligana ngamo ko baluka kana mabele bonne année goûter cause voilà taka Fally Ipupa et lelo Fally na et ça la maman on est sa maman biso qui faut bonde la peau na Fally ata peau na ngati bonde la peau na Fally parce que Fally ça na vie na maman et ça la mati même na famille puis ça la maka pété faut bonde la peau na Fally ça na bonne santé ba ça toujours bien pour un peu moi na bino bena zappé bien c'est vraiment wana yeza raté petit Fally symbole à courage que t'es au commune à poto au moni poto nyonga misu bato belé balobi bato belé ba ndi mateke petit Fally ya poto au commune quand même donc au commune poto au moni bayaya au moni ba jeune au tali succès tali ba wesh tu wesh toi impressionnant d'abord toi je sais pas wesh toi ça va ah parce que voilà le roignon je te reçois toi comment je fais ah parce que c'est rapide et awa bien et awa ah bien jamba salamboka oyo mwimboka oyo Europe asa bien Europe isa bon ke bato pinya ba fandaka ba réfléchir bato tu ba jomaele
bato tout bazala bien moi ça toujours en Afrique kuna na Afrique ezala pona otala banjete banyama mwana mwasi na famille mais bien normalement mboko fandi za Europe koloka biso to ba musicien ba vedette to ko fanda ti photo ki na to zongaka na normalement oki ozongi mais ça to zonga kuna na ba mboka to ko tala ka ba zamba banjete bana basi ba famille ndo jana na mwasi na puisi kabona ko tena mwana nga na pesa exemple kwa na nga makamule kinda famille mais normalement poto fana en Europe pona ni ezo kola ozo pema quoi oui poto premier salle na yo place à 40 000 personnes tout le monde petit fallait les colo 40 000 plein petit fallait impressionnant d'abord par rapport à salle ou à Arena dans la défense bon et ça là bien parce que ma bête dans le stade des martyrs j'ai vu stade des martyrs déjà isa mais na poto quand même t'es nazo solo là non comme place on a vu que stade des martyrs place oui un grand stade quoi naninga Afrique naninga Europe naninga monde c'est un grand stade ce qu'on a mata mais ça l'inga bien parce que fallait pas jouer année à telinga visa à compter poto à passer bien à 40 000 places mindele ba moninga bato tout ba nota ba monanga ça ba opportunité muto sa joga ngote ata ba star minene ba beta te menga na beti même na histoire nanga ata ba beta ka ba sali wana mais na histoire nanga ja pecha na beta de arine ata ba besa moi une seconde pecha na beta de arine c'est ça le peu orgueil te orgueil te ya na mususu ba beti po so go ba de orgueil o lelo ko mi ke na be so ça la pesa date non so be ça orgueil o bande orgueil o atenjo kulikuwa kelele faut ça toujours simple comment papa na ngabeti 3 arena fallait pas beta ba arena nyonso abeta ba stade nyonso abeta ba salle nyonso na za orgueil te asa toujours fallait pourquoi ngagal mutu ba matisi na koma orgueil na juni na komi wapi kana vede ti bona bando orgueil mais non que loin te faut na sala de travail que na koma que lo bena beta pourquoi papa na ngabeti que na beta pelo bina ndenge na nga ozo comprendre que na ko comme orgueil te que lobi pe petit fallait de barrer na oyo ba 40 000 ba 20 000 ba 15 000 quoi mais na ko comme orgueil te que lo ba matisi yo pour na kombo aigle fallait pour pa yo comme orgueil papa mais au beti on peut avant bango non on est déjà vie privée mususu so na beti deva ba mikolo ba ya on est déjà ba vie privée mususu non ki ko kota ngote ozo comprendre on est déjà ba vie privée mususu bon ça na bango ngaso na beti arina na fallait pour pas déjà vie privée mususu ça va na biso parce qu'il fallait un cadre très courageux courageux mission et distraction te ata la détermination ata la destin na ye bofinga te yo tala kaka loin mais na bato belé pe balo ngaso na beti arina te na kuma fier na beti bosa ba mikolo na bano finga bato na ba TVT na bo na beti na fali pour parler na l'équipe bino boza ba eloko te bino kutu bo mekana ngati na l'équipe bino musika botel mana ngati simba te ma beti petit fali na ba ebele batali biso ba mais merci kana fali ninga pesinga force pesinga lumière quoi la public et puis d'ici na Paris na Europe papa blague il faut respect na fali respect na fali wana mimi bato plus de 54 personnes voilà de belé au baye poto grâce na et puis l'artiste musicien toujours na kata ba œuvre na ye azo œuvre makasi et autuko beta na Côte d'Ivoire abeti na ba stade abeti 3 jours dans un mois abeti 3 stades d'affilée. Félicitations et à Tiki Bongote à Betelbiso stade ya Cameroun à Betina Côte d'Ivoire et l'artiste continue toujours à faire exploit na musique na biso ya Congo Kinshasa et biso ba autoza culturel auto meka un peu kotombola moko ya biso l'artiste musicien force nae et kende liboso merci na yo Katime Talov topesio bambo théâtre merci na Ige Matangi le maître avocat le plus crédible est Opesio Théâtre maître Hugues Matangi le maître avocat le plus crédible est Opesio Théâtre merci na bandeko nyonso ba continuer kota la biso petit fali to mona ko na stade ya Arena la Défense pesa stade ya Récupit to lingato salango bongo deuxième stade ya Monde stade eza ya mythique ya Monde deuxième ko sala analyse
na yo moko ndenge bolekaki bobetaki na baebele balobi bapesi badefo ebele nayebi ozalaka mingi mpe na réseaux sociaux balobi bacalcule selon bango balobi non stade etondaki te live ezalaki yango te bato ebele bazelaki yango te nde bazwaki okoyebisa bato wana nini baoyo batalo caméra nango bon déjà nango ka badistraction ya distraction ya important qu'il fallait abeti déjà important qu'il abeti c'est tout ko paza na force lokwa fali aki obeta tobetele maboko ya important que musicien fali pour partir date na ye abeta 20 stades abeta 10 stades abeta 15 stades 100 stades ça musicien mutati date na ye ya important que abeti bayoki Médé, bayoki Steve Elom, bayoki Bibi, bayoki mal accompagné, bayoki Sweet Life, bayoki banjembo o bonne musique babalingaka. O palinga ko maluko afali pour pas aide. Ati datina to otala na biso ye to sekete to encourager a beta ko. Kitoko tanga ba distraction, to ela keloko monge zala non, to songa keloko monge za tinate. O ça la force. Beta. 40 000 places déjà à la France. 15 000 places déjà ceux qui n'a 16 000 places déjà en Belgique. Ceux qui vont payer en Londres déjà, partout en Europe. Papa, tiens yo bakoya. Ça me bakoya te étalé parce qu'il y a important au tia qui déjà. Fallait déjà sisi da nyonguna beti barina na ye, mokonja barina, beti barina na ye, mokonja barina, beti barina na ye. Bino pe bo ça pe force. Bolongo la pesoni wana. Et ça peut battre pe bien. Et motivé ka baninga pe bakoya ba petit fali po beta barena neti ba petit fali ba beta pe barena ba stade to na pusa nango fala zo fungola njira pourquoi te tola ndai na njira wana afungola fungele ko mula ya tie ba goudron a tie ba ciment papa biso ba to ça pe fort to tie ba ciment bo c'est la ka mutu mo bo c'est la ka mutu na kweya ou bien atenga mapobo sepela non mutu asa parfait te mutu ana mabe na ya pe na bolamu na ye mutu ape na bafoti na ye parce que mutu akokaka nzambe mais soki ki mutu azwi ta ya kosala makambo ya sali 3 arrêts na kolandiste pourquoi tokoma ba ingratitude ata yo mobe tozonga pe moko atoza fanatique ya fali te atolinga afali te makambo fali asali pa atoza ndoki okoma fani te okoma fani po atotalaki na telefone te otala ona radio oyoki na radio pardon atotaki na radio te otala yango penya na TV atota na TV te na WhatsApp atindelo na WhatsApp sobe na WhatsApp ekimiso na internet otala sobe na internet ekimio papa bakosa yo te omona penya ke omeka kande to saboye omona penya ke momina mwasi na ka ya ndako net na zana mwesebe yo chérie fala beta gena yo tala sali play on est bisote. Comment c'est biso dali kamo fala toni serine yo boyango ti pa biso kaka trop bassi biso kaka trop bassi symbole ko fali dia sali asidi ya musana ye o ya lingaki asala o paza na posa sala aleka to mona ye esili keto bena naka ndenge fali dia sali musana ye histoire na déjà abeta de ba arena 3 arena histoire na abeta stade de Martyrs histoire na abeta stade ya Angola histoire na abeta stade ya Brazza histoire abeta ba stade tout ya Afrique boyebi Afrique awa boyebi ba Nigeria ba Sénégal ba Abidjan Côte d'Ivoire ba Mali ba Mozambique abeta bino pe na ba histoire bino bo beta pe to ko encourager bino tongolo ba bino obenga nani ndaya mpo na tie piriel na tie sengili na tie yote ngati na tie piriel biso nyonso famille musicale ba pri na tie bato politicien parce que wana mamboki na tie famille musicale ngabe na famille musicale na kacha musique bango pe ba beta to ko encourager bango to force à toi force à vous to koya to taba pe ka soki to keta to taba kana musta o chepi nyaka liboko botala ko to tela yo bunda bitumboluka bunda na mete makola bunda na makola abeto penya aga o pasuka mutu konga mona fali pupa kwa awa Cristiano Benzema Messi lelo omona pe
Tu te sens vraiment que Yépe les logos en amour, tout pas adversaire non, na minute penya adversaire fallait ajater, adversaire fallait pour pas ajater. Na moi na minute Abraham na pese bambote kitokos. Na minute fallait ajater penya na concurrence te quoi. Papa ya makambo, papa ya vitesse ya makambo. Fallait ajater na concurrence te. Après na mutu ya ko discuter nete quoi. Parce que to koti na ba page a fallait Instagram ana 5 millions. Toké na Facebook na 9 millions. Toké na YouTube na 3 millions et 4 millions. On que trop d'avance, c'est trop. Oh, c'est les promotions, tout ça. Je suis fallu pour pas. Aigle. On a toujours fallu. Parce que partage à image, bah Nigeria, bah Sénégalais, bah Gabonais, bah Bidja, bah Malais. Europe, bah vous faites la refélée. Bah t'as là toujours fallu. Alors bah petit, bah soulana, belé, tout boyébi. Comprendre so beta ki ba rena na eza pona petit fali talo kuta mabe po aza fali po alona sa de mama minene mais so petit fali po jaka pona mawa petit moko ti bamboka aso bela kuma na tena encourager mais poto ete pona petit so ka ko bi poto alo bela fala ka fali je m'en fous. Voilà, puisque le fallait donc ça fait partie de la communication. Na pona na bika pona exemple na biteke to lo bela te. Exemple, et voilà. Parce qu'il y a un poste à Batunios. Oui. La personne il est quoi exemple, mais et ça la maté. Merci beaucoup. Quand ça note to Jésus. Voilà, tu solo là. Nana comprend pas tout ça. Ba nyonso ba ko tala biso to pesi bongo mbote na minyo Abraham l'artiste musicien to pesi mbote pas ça dembo to pesi ba mbote ya trop. Merci dans T10 derrière la caméra mais les gendarmes français to pesi ba mbote ya trop. Petit Fally puisque tu li pe ma communication. Pensez-vous vraiment tout seul, ok. Okanisi vraiment que bateau baya qui n'a fallu quoi accompagner ba sali communication na bango bien. Ba partager on sala bien comme il faut. Ndeti yo pe ngo salia. Bon, excuse-moi pour le respect nanga quoi. Mais kokota ba vie privée à batuti parce que moi je suis artiste et musicien naza coniqueste. Tu comprends? Mais pour nous kota ba vie privée à batuti. Otu nanga ba question sengi ke mambo la musique na na kota vie privée ya ki bat bayaki ba sai musala bien te ba sai non wana eza ba vie privée na bango mutana kata musique wana non mutana na ndenge na ye oui j'ai compris mutuna mutu aina ndenge na yi wa yilaki patron na biso ja fali mutamu na tu eza fali na epona te mutu asaki mabenga yeka na tebe na finga mutu wana po fala pesa mbo ou bien fala betela maboko non on a vie privée na bango etali bango ngana epona makamu na ngao esengi pona sa pona fali. C'est ça. Merci. Voilà. On va laisser voir la vidéo. Là, on va comprendre comment l'artiste elle est d'abord simple. Et puis, na ba c'est pe la ranae. Baby pourquoi ba c'est pe la ranae. Sympathie wana. Et lelo ba commission trop. Baby parmi ba musiciens au fallait memaki. Parmi na bibia parmi. Donc balongo les belete. Ba qui se belete. Na nombre to na chiffre ba on fallait ba compter. Baby yozo salele. Musala vraiment zo véhiculer les messages ya bien. Ni no ko lo bana bay o nyoso ba lo ba bongo et puis na bay o bazo porter soutien ba lo biyo za sans frontière. Na ba ta faire ba kabelo na ba tu ya fali ba mo ba kabelo na ba papa ba kabelo. Ni no ko lo ba d'abord na communauté wana ba ozo ko ta pala ba sans frontière. Bon, non, qu'est-ce papa na fali ne pour na comparer pour na ba yayati. Wana ba za ba ine to kuti bango quoi. Ce doit ba le ki to saka musa sengi to sala. Eza mutaka belanga ils ont ta kabelanga te non c'est jamais important mais qui n'a comparé ba musicien à papa ou bien orchestre à papa non quand on a baza ba yaya ba ine ba pesa nga pe force pour na za place nga naza so ba kabelanga ka courage nanga na kombo fali popa na loba mam nanga qui n'a ko ba privé à ba musicien à papa ou bien mambo papa vie privée na e oh bon non vraiment je suis désolé non ça ga makambo esengi ngana sala ba kabelanga ndenge nanga. Oui, tika lo jama na bango. Mais oui. Ozolo baka ba vie privée mais surtout continuer dans la vie privée. T'es nazo sur la pembe quoi. Tout à bord de je suis là. Abraham, to sur la pembe. To sur la mignon Abraham. Ça qui manquait. Voilà. To sur la pembe et ça la bien. Petit ça comme manquait. Ya bon. Surtout solo la moi. Papa, je suis là non qui monte naza bien non petit pembe ka ne yo. Tu fais là aussi Belgique. Na kata Belgique.
Misapine Zaguer. Misapine petit fallait Zaguer na Belgique. Je n'ai pas Misapine comme je m'envoie visa papa. Papa tu as déjà Misapine visa. Na ba ebele balobi petit fallait na Jaël chaud na kata voiture petit fallait saler les Misapi. On sait là côté. Ko check Misapine. Vraiment question na ko bangote na respect na pesa mosi na prise kala mignon. Na respect mosi na na boto so na pesa ki na public et puis na monde. Non ki ko gafé te puis na ko sape buzo baté pour na respect papa na nga fali. Pour na image ya fali. Na ko gafé te pour papa place aza et ça bien te pour na respect na pesa fali na mosi na nga prise kala mignon. Na respect mo ki le pesa nga. Mo ki wana ndepandi sa. Ba je baza ba ser na biso quoi na ninga respect. Mina sima vie privée mais batali Misapi na yo na ye ko lo ba penya ba question parce que nana tawana te parce que nana buzo baté na sape buzo baté na finanga bakanga na buzo baté bakanga image mabiti ba jaye pona pour ba ser na biso asaba na bango o esenge basala nga na respect à moi sinanga na respect na to sa moi sinanga na ko sala buzo bana puis na respect na pesa ka aigle fali. OK. Je suis désolé. Na ba tout ba lo babongo message nako lancer pour bango. Non, biso mona ka soki likambo ba bisa ba image. Ah, mutu moka sa ilika mama be. Et puis to za ba internet. Ah, image yango. Bobi miss na bino. Mais nana ta wana ti o sala buzuba. Kana ngizana likanemi. Et comment gina ndeni bokoma. Na yebi yango kututé papa, na yebi le côté, je suis désolé to sauter page. Na yebi le côté. Na yebi kututé. Na be ba ser nanga, ba yaya nanga. Voilà. Ba encourageanga eta ke ba ser nanga. Comprendre pour un respect nanga on a respect à moi si nanga puisque la mignonne moi na maman Véro. Voilà, merci na ba on so bazalaki na moi image yango ezalaki bango na mutu ba question banda ko se poser masi di tunela biso petit fali par rapport ya ba dire au ba toiso lo ba l'internet sur Gaël Show na sûr que l'artiste yemoko a éclairé bino lanterre ezalaki na mitu na bino et na sûr que tozala ba respect ya bande ko na biso et bozomo na sympathie oyo l'artiste musicien a biso petit fallait azo solo là donc lumière et côté donc bon c'est posé sous ma question ya ba genre wana Bengele Pascal Bengele benanga Freddy Mani Aigle honorable Gilles Mundele toujours babi honorable Dallas na Lumumbashi honorable Vite Anzolo na Lushi Freddy Mani Aigle puis na venanga honorable Caleb Mboma ndekwa R Chamayoka na bosanja ve na ngai na kata Suisse Steve Lemba grand frère na kata Suisse ve na ngai Masaro quoi Masaro 001 Masaro non on avait na Masaro 001 papa disait Anzolo qui toko si mauvais ve na ngai VVP ve na ngai VV ve na ngai VV chou merci bato ba ko komela biso de komela message Pepe nanga koko dilaso opérationnel B50 balondo ya malo opéra bien nanga yedi badiata papa di papa fait go la merveille bien abiso Ejiki Tenge fait go la merveille wa benya ba vie Madina kitoko jogele kitoko batalio kibo folklorique ezakati mabele alisa kenda pensez-vous vraiment que okozongela okogagner pe place wana ya mabele lisi bon nyo césar non likamwata na patience bozo ba surprise tant nefsi na ko beta na stade mbandaka ya bundi ya basanche boye bakite ebimi na munoko nanga ba gilwando ba kula nso ba souteninga kina ko beta nyo césar na ko patience tuye ba rande to sala kwa puis bo sutuka ngo pe za ba surprise ya bo sutuka eza na ngwelo moko te ke et où la raté mais caractère bo pondu be mezobela tous les mongo za kasima ndeko na ye est-ce que lelo tu te dis que ba mongo pe ba na sima no bon nga penya pona tout monde ba na sima nga ba luba ba mongo ba Congo ba Swahili ba tetela tout le monde ba pona ba na sima nga ba école na école ya na batu na bango mo ba za non derrière non ba jamais ba tout le monde ba pona nga tout le monde a fait carrière dans solo boke beta premier concert no munene ya yo moko za mbanda yo asina concert na mbanda yo si ba luba ba ozanga ba Congo ba ozanga ba ya ka ba ozanga ou ba tetela ou ba sweno ba to tout ba roya
mais nyonso misa za pona mutu moko te misa za pona tout le monde bako sauter misa za pona tout le monde ope balingo pete boza na ba limite quoi so mutu alingo te jane bena limite tout le monde na ba featuring ebele wa tout le monde na ba featuring tout le monde yona Ewing Kwatulu na Mobutu abina est-ce que lelo bato pe baza bazo proposer que au sala loko ya yo mo ata single mo comme souvenir en Europe studio musique ezalaka awa est-ce que lelo Petit Fally ozana makaniso na to ya kopesa yo chance wana obetela dilondo Pierrot les blas bakula bazebe batankale ayela mpe bato mo babi na batankale malembe kolinga te oshote ozaki na komi na malembe mais d'ici non mais oui toujours malembe kolinga parce que soki ede apprécier kabino bakoseka biso omone atutanye mone oza malembe il faut contrôler quoi avant buni faut contrôler mutu abambaka na gauche sabeti na droite mais on vimba azotobunda mutu abeto likofi mutu osema boyebana te faut contrôler nyonso malembe toza na biso pressé te parce que carré eza na omulai tobunda mambo eza nango kitoko combien featuring osali na Ewing awa na poto na présent Mobutu est-ce que bato mosusu ba proposer ba featuring ouais ba featuring eza ebele vient nga Brahma pe to bete eloko moko ouais Mbappé boro ya mama love baba dege sentiment majade konde tele Tigone Bogaza, Tigone Bogaza, Kinshasa, Tigone Bogaza, Kinshasa, Tigone Bogaza. Maman levé, papa de be sentiment. Je connais, moi je connais. La 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 la. Stali, netina filmé. Je vais dédicacer la star comme ça, je te montre très bien reçu, wesh. Tu fais dédicacer là-bas, place à Zana, dédicacer, quoi. Voilà. Merci d'avoir été comprenez que on est avec l'artiste musicien. Voilà. Joli kiwewe, kitoko. Petit Fally, à part featuring wana musu c'est ça, yo mo posa na obini no beta tout le bagage. Tikali bino quelques jours pour bozonga na bino selon badatu bo peut bino mo na ba télévision. Obi Obini selon badatu bino bo peut biso. Ou le bec tikali bino quelques jours pour bozonga na bino. Donc tout le bagage ba featuring en robeta en camp et puis ni voir les choses. Ah ouais, il y a surprise. Bon, tout est là quand Njambe de mon pesi, mon bateli, tout est là quand Yemoko, puis à bien, bomba pour la biso et salama. Ah, voilà. Nous sommes là même que on a biso, Njambe, quand il fallait qu'il y ait biso le cola af, aujourd'hui c'est biso le cola omega. Quand il peut tout là, Njambe, voilà. Petit Fally Babio, langage, non, pour déjà comment le langage, ok. Qui chasse les agas qui étaient la bana banzete non nache Kinshasa nache Afrique parce que Kinshasa c'est en Afrique nache Afrique mobimba Sénégal est Afrique Gabon est Afrique Mali est Afrique Kinshasa est Afrique ça bien que Kinshasa il faut Afrique mobimba parce que nache tout le monde neti bula kokima pe comme non mutango kimi so papa 4 jours abalukelo biso taba vedette au monde wana moi déjà dans 3 ans na yo zaleze mais kokima wa ya bosana na yo pona wapa na peso pembe na peso ma pe na peso ma uzaka ke bosana quoi merci beaucoup bosana ke kokima bosana voilà comme nous sommes presque dans suka émission na biso nino ko lo bala bato balingaka Petit Fally bon na sepela ka ninga ba partager ba image nanga ba partager toujours ba liker ba commenter
va s'abonner pe Atanebe mandoki misika nzambe bebe taka me opimelinga bibinga ze molingo na yo pourquoi molingo ne koma nango ata fulu yevis solo nango contaminer nga maladie d'amour wena kuba na jibo wena kuba na bolingo na kene paradis na raison de bangelou molingo na nga ye Betani besena nga ye ekoma lisusu da chali wana nga Omoyilo kake mokona motama papa. Ngoya bali pupa. Ngoya. Ata nebe mandoki mizika nzambe bebe kaka fali. Me opimelinga bibinga ze bolingo na yo pourquoi? Bolingo ne koma nango ata fulu yevis. Solo nango contaminer nga maladie d'amour. Wena kuba na jipo, wena kuba na nga na bolingo na kene paradis na raison de bangelou. Bolingo na nga ye. À la vie. Oyanga malare. Oyanga zubase kozanga moto motema heling. On passe. Yolo baka yo kozonga. Otikanga mpama. Ma. Lila virisi bakata. Na fanana ye bambula. On passe ye. Nsabe mame. Lila brama bakata. Odama passe ye. Mwana mabe ye. Ikamba yolo baka yo kozonga simo yo tika peti falo kirokondo mawa amwe so mama mawa nangai ile kinga lelo biko ki chante Mesdames et messieurs, on est prêt à la fin de cette émission. Voilà, l'artiste chante. Voilà, l'artiste c'est un chanteur. Lumière s'il vous plaît. Agosala émission Lumière s'il vous plaît. Chanter, donc à toutes les personnes qui nous suivent de partout, comprenez que c'est un artiste musicien. Il s'appelle comme ça Petit Fally. Petit Fally, toute dernière question, il y a Souka Penato Kabwana Bisonayo. Ami d'enfance non. Kamara no bomwana ndenani. Kamara na bomwana boza na boza na belé. Baza peut-être bien mboka. Na boza na. Voilà. Ba dédicace ta bayo swali. Bayo swali ngaka pesa mbote ta bayo ngaka yo. Merci na batonyo se balinga ngai. Na pesi mama Erika motema papa. Te désolé la vie grand-père. Na pesi benangai salon les jumeaux Ferré, salon les trios. Parbi na pesi na boutique Empire Vendée. Na pesi mama na Pascal Bengele, mama Nathalie Muzinga. Na pesi na bato belé ser na ngai Raisha Makuta. Motema papa na biso na kati ya Suisse papa Laolindo, Dadi Lotange na Paris. Na pesi mama na bato bena vena nga seda motema mama Sisi be seda puis na pesi na mère na ngai Linda motema Marai mama Linda motema Marai na pesi na bato ebele bato balinga Petit Fally bato ba encourage Petit Fally ba sepelaka na ye na musala fano adi londole bokula ga di londole aboka miku du tongo bana bana na boka ki vena biso kwa de bubuli ondela likondi protège bubuli ondela ya wuli musheni kodi ya mboka Real de Madrid Dani Dende neti na film batama ebele bato ba encourage Petit Fally Real de Madrid depuis benanga ba seke bien voilà ya boka mi da ebele lokwa benanga atankale aboka ma atankale benanga atankale mso ke sonda makasi muta luka bango poto za lelo na ninga France bazama ebele toujours ebele ba encourager biso toujours baza toujours na force wana ya encourager biso baza toujours na ngo ya partager ya ko liker non na bon na ebité mama nanga lokola Ika de Jong IDJ lokola venanga boss Ridi de Jong honorable Dédé Mopassa mot de passe lokola venanga Jean-Marie Lukulas et de Madon King Jean-Marie Lukulas et de Madon King honorable Dédé Mopassa
baza vraiment ébélé bato balinga Petit Fally honorable Dédé Mopasse mot de passe voilà Jean-Marie Lukula c'est Adema puis honorable venanga lokola Anthony Jeffou et puis na venanga boss Ridi Lumbe na boss ne suscité boss Gaël venanga Gaël qui tokos boss Gaël puis na venanga nani comment nani voilà merci beaucoup merci beaucoup Petit Fally merci beaucoup Petit Fally merci na bayonyo so bazwito ya kolanda biso na durant tout au long des émissions merci na bato tout ba assister biso merci na Mignon Abraham merci na yo gendarme français merci na T10 Dizamach merci na Dembo ya bato topesi mbote voilà merci na bandeko nyoso balinga biso biso Dembo nanga Dembo bande fafu voilà Merlin gendarme français topesi mbote pas azali merci na bandeko nyoso balanda biso et surtout n'hésitez pas partager vidéo, partagez vraiment vidéo massivement et cette émission soit avec vous Alain Salambi Spirit to Spiritas. Merci na Rémi Voima. Merci na Richard Salambi. Que cette émission soit avec vous. Restez toujours branchés. Bye bye. Bye ciao. Bye. Thank you for much ugly. Tacos.